Balandia bosolo na politique sur terrain mbote na bino biskan so bola ko na biso tozali na commune ya Lemba na quartier Lotoi esika famille ya artiste auté boko tika biso mama Mindondo ezwami to boko so na famille pona koyeba lolengi ni programme ebongisami tozali na moko ya bandeko na ye mbote mama. Oui mbote papa. Oki ko se présenter ba kolanda yo ba. Comme on a Nicole Ngolo mingi na za petite sœur Mindondo. Ta maman akufaki to ekoyeba programme ebongisami bongo lolengeni. Programme corps ekobima vendredi bakokunda samedi. Mais pour na place bako tchakor tozozela bandeko babengi so bana nzela pour bapesa biso programme exact to kanga mbala moko. Mais bazo proposer batiana na stade de Martyr. Na stade de Martyr. On a proposition. Puta maman Mindondo abandaki bongo carrière na ya rosa théâtre ouais c'est ça ça bambula boni pe souvenir nini ya malamu yo etant que leki na ye ozana yango. Merci beaucoup maman Mindondo wo mena msala biso tozaki mikie ti azo banda msala na ye donc so na bina tanga bane ko za moi pas si vous comprendre nga na za penda une émotion makasi mais juste un belé baso biso mikie ya sa banda au sala théâtre na internat alongo internat ki na commune alongo commune à côté na ina ainsi de suite mais comme nous le bi likamba malamu ya biso tokoki ko lobela tina mama Mindondo ala kisi biso bomoko ko sangisa te raya muto na moto te ata muto aza na niveau assez akomaka na se ata bavanda na se bakuti na epai bavandi na batabouret bonga avana bonga donc ça ko kabola te abane ko tala te raya muto azaki ministre non abane ko zo batu nyonso yango wana biso to tikali na eloko wana na mutu ko kabola te opo aza boyo non yango biso to eze belé mais na bakati na kati ya makambo abolamu ya sala voilà eloko moko na kotanga yango okoki kozwa pe goût soit ya bana na soit ya babano bakoya soit bipe mama na sa théâtre na koma lokola mama kulutu na ngai o atika biso ake okoki ko encourager par rapport ya ndenge monaki ndeko na ye ko sa msala. Merci beaucoup quelque chose malam parce que ngamo pe na sa théâtre na tika te mena stopa ki mukie pona koloba ke mwana oui soki za o nzambe po ya ezalaki eloko likabo o nzamba chaki kati na ye baso koyoka basangola baninga bazalaka so bazo sakana mimi ki ozo mona ko telema asali bino eloko mo bat baseki eloko ya ye moko butu so ko ça donc azaki distinguer eloko wana pourquoi pas soki eza nzambe apesi nzela même na parmi bana to ya libota pour étouffer yango te non pourquoi to ko étouffer yango te pour étouffer te. Merci balandia bosolo na politique sur terrain tozalika ko bato tubon ko solana moko ya membre ya famille ya mama Mindondo auti moko tika biso tozali bongo na moko ya ba artiste oye pe ko kabola mawana bandeko mbote na mbote mama tomoni awa étant que artiste oye bongo ko assister moninga na bino to pe mama na biso auti ko tika biso oyebaki mama Mindondo wapi. Mama Mindondo nayebi navana mwa mke otala na TV na otala na groupe Salongo wana naza mwa mke nayebi le na wana ekoyeba ya kosolane boye si je me trompe pas c'était vers les années 2008 ou 2009 nde tokutani boye na mama Solange ezalaki na casting ya Armelo ce parlant nde tokoma kosolola et puis il y forme alors pesa biso répétition donc à former azap na maman souvenir nini ya makasi ozali ko garder na ye son comportement savoir faire na ye sa manière de s'exprimer et na écriture na ye eza biloko e marquant ko bongisa ye lelo aki monini oyo ozali nango okotike la famille to pe kotike la communauté congolaise mobimba o ba kolanda biso o babungisi bongo moko ya ba actrice na bango. On doit faire le fort d'être fort. Permettez cette tautologie parce que la vie a une voie obligée. Nous avons la naissance,
Deuxième étape, Kokola. Troisième, Ezara-Liwa. On ne peut rien. Même Jésus a passé par la mort. Mais on doit rester fort. Et puis tous les leçons, on comprendre que la vie, si il faut qu'on s'en la bolam. Tant qu'on peut masser la bolam pour le éviter. Il y a cela, je ne savais pas qu'il y a aucun. Nous avons partagé la douleur na bandeko. Pour moi, ils ont perdu. Il y a maman moko bandwa dingana qui est liboso. Parce que dernièrement, j'étais avec elle dans la Mondori avant Ebima. Na réunion avec Invest. Tout cela qui n'est mingi. Maloba bisenga ozobosa na mama Lobani ya suka oya ye oyo o tikali na ngoti lelo. Lobani ya suka ezaka likambo mon fils ozala mwana na ngai ozobosa na mama. Eza lobo eshokenga pona tikala nango. Saki kobosa na ezaki na osala ba film na obenga été. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, balandi ya boso na politique sur terrain, to yaka koko ba koswa na ba artiste comédien ba yo ba ko kabola mawa na famille ko ba bumisi bongo actrice mnene mama Solange Mindondo papa mbote na yo. Mbote maman. Tomoni yo ko ya ko kabola mawa ko kwebisa biso sango ya liwa ozwaki ya oyambaki yango nini po oyambaki yango ndenge ni ko yamba yango esala kioni. Bon, devant évidence tout ça sera toujours dans l'opposition et à s'incliner parce que c'est un certain, si j'ai bonne mémoire, mardi ou lundi, tout ça qui est siège à tournage, on nous apprend que Maman Solange n'est plus. Ah, parce que ça là qui t'a mon laïté, j'ai joué avec elle dans un film, il site Nabiso. Et ça là quand on mon kaka tout le baka ezala ki tonnerre ezala ezaka pasi kobela to parce que muto bo mesala ki na ye muto bozala ki na ye dans laps de temps sans maladie elle est partie comme ça choqué. Souvenir nini oyo ozana yango uta abanda carrière na uta boye bana souvenir ni ya makasi eloko nini oyo ya sala e marka o makasi otikali nango comme meilleur souvenir pour nous. Depuis ma Solange Mindondo, Azala Mindondo, depuis Azol le canal télévision, surtout qui m'a la samoula na ba décalé, ma maman va na biso bozonga kake obeta, nanu nakuta na de vite. Nakuta na ma Solange Mindondo na ba dernière ministre na auto qui n'est pas tout ça na film. Na film ya site moko, a joué qui petite sœur nanga. Talala depuis na lobake nazala muke azo jouer déjà mais tant aux années sur scène na santé que na mukolo moko boya bandakala. Elle a été humble, compréhensive. Toi, je ne le vois bandine théâtre et série moko. C'est un grand souvenir pour moi parce que au senti à personne va piste. Ah, Jacques, félicitations. Ah, c'est beau. Ah, ça comment? Bon. Vous voyez qu'on comprend et bon que ça la passe ici dans secteur il y a artistes congolais. Tout bon ko bungisa papa na biso Mondori maman Mindondo po akei ya bon ko pesa pasi papa ko ki ko pesa biso ata mo phrase moko tango bo jouer kina maman Mindondo dernièrement ba avant ba dernier jour na yawa phrase moko ya beta ki oyo c'est ça que moi mke ayeb singai yo kaniso so matina likolo otika na kuna combien des années tu finiras par descendre si ponga no to na ba problème pour tout ça ya na leki. C'est une grande leçon. Hein. C'est ce que les gens disent. Vous savez, il y a une période où les gens sont likolo. Mais même likolo, dans likolo, vous allez finir par descendre pour vous c'est-à-dire, personne qui a maman lisingabi ah au pinaza mukolo. Pour tout ça qui n'a pas de problème pour ne pas relater l'histoire par rapport à betaki, tu vas que secret au moins na auto botaki ngana ye anoka sangana no ko qui papa c'est-à-dire avec singa fait des faits faut ngana to kita. Tu vois ça hein et puis ça qui nga moi ba analyse makasi. Matundi mingi. Tu es bon ko solana artiste ko ki ko se présenter ba imboka ba musu ba ebio kasi ba musu ba ebio te ba. Merci beaucoup.
Bao Baïbingate, Deko Sigabana, artiste cinéaste et Mboko. Waouh. Comment na yo lelo na matanga mama Mindondo? Bino to ko ba ete bozali bana boye na sima na bango. Leçon nini oyo otira na ba pièce na ye oya joie ou ta to zaka ba micro ta to kola leçon nini oyo otira et pas na ye na ba pièce na ba ne komo. Merci beaucoup. On peut sa réponse par rapport à la question nayo sur le leçon où on attira par rapport à film nyonso ya sala et non ba leçon est belé. Ba leçon est belé et belé oyo ateya biso ba oyo na bato biso tozo kambalelo. Ngana kanga maloba moko mama Mindondo banda ko loba mingi. Alors bango bayaka na théâtre pour bato bazaka liboso na bango ba pesa bango pose ya kosala musala wana na ndingi banda ko sala ngo. Mais plutôt bato baye sikoyo bano baye sima na bango bazo sala su musala po bango baye ba pesi bango posa te bayende ko exposer nzoto na bango na ba vie na bango na écran oyo ko musala mabe eza iloko yo so na otala musala na biso nde komeli mikolo ouais nde komeli mikolo na ozwa des somoko boyo oyo ngai matanga chaque fois na mutu na nga par rapport ya musala na sala na bato na kambaka. Peut-être mama misolo muke uta mama Mindondo akufi esali mo poso moko boye koya wa kosangana na famille est-ce que ba artiste comédien to pe ba artiste mususu ba bon koya kosangana bino pe lokola est-ce organisation moko esalami entre bino vraiment pour na koloba bo solo loko eza bo solo vraiment photo lo bango ka bo solo que ba artiste cinéaste ba artiste comédien bango nyonso toza ini vraiment. Depuis mon colo, maman a biso grand sœur na biso akufa biti mon colo le to ko sita poso ndongo lobi c'est que toi s'est présenté awa na libota na ye chaque jour nyonso toza wana biso nyonso c'est que ça na bato mo boté o baza mo pandi o ba osangana biso lisangate et par rapport à l'association et belé toza mais biso nyonso l'association nyonso on toujours kutana pour na la grande sœur na biso maman na biso pour yazaki mutu moko na ebité azaki wana toujours na matanga ba problème nyonso o elekela biso ezala biso ba artiste azaki wana na ko telema pour na bunda na biso yango vraiment ba artiste nyonso baza toza ini ya ko se présenter wana depuis mokolo akufa kiti lelo tozolela ye nini ko bana bakonzi mboka o ba ikolanda yo à travers bosolo na politique sur terrain bakonzi ba konza mboka ba ikolanda yo pamba te o azali bongo deuxième actrice akufa ya mboka na biso uta to bandi mobu 2019 nini okoloba na bakonza mboka basala na bino ba yeboyana na bomoi po ya kozela ka te ke mutakufi baye batie misolo baye ba soutenir ebemeni ni boko senga basa na babino ba yeboyana na bomoi boza ko défendre bongo art boza ko défendre culture congolaise boza ko sala bon fierté ya mboka. Non merci ceux qui ont un message na relancer na bakonzi mboka na biso na ki balandaka biso partout na ba YouTube na ba chaîne na biso ya Kinshasa awa ya Congo message na relancer na bango nyonso par rapport ya oyo ko biso aza moi c'est liboso atika biso na ne oyo to bumsa ibe président Mondweri et après ya kolanda c'est les mois tam qui est kaka ya ko kende soso tous les artistes oyo tous sa fierté ya mboka na biso malgré makambo nyonso na ke ba difficulté nyonso to zo kana musalango mais tous awa tozo bunda na be fort na biso moko personnel tozo bunda pour na obimisa culture na biso libanda et vraiment souci na biso zalaka ba aider biso na culture ngana mona lokola ba tchaka vraiment quand la culture batiaka bino kado basoki pana bino te bakozela kaka o acteur actrice moko akufi baye komisa mbongo badébloquer mbongo po ete bakunda ye na bomoto bonde oza na bomoi eloko nini yo souci ezalaka ngai na yabo na salaka art souci na yo nini ezalaka ete mboka kongo esalela souci na ngai ezalaka mosala na salaka na bénéficier nango culture on a ça mosala na salaka na bénéficier on a ça na bomoi bazela te ke na kufa lelo pour na sima baya kokundanga ba misa mosolo na bango lokola ba bimisa wana mais un azo vivre un osala musala nga ba œuvre nanga nazo sala na bénéficier nango pour lobby ngai moko na mikunda nano ngai moko na kunda bana nga olie to belela ba konza boko bosunga biso ba osala boy non na musala to sala biso moko to bénéficier nango nano pour to bénéficier nango te to suka ka nango na kokunda ba kundi yo esili c'est on so sala ki ekemai
merci yango nde vraiment bosengi na biso baluka basunga biso to bénéficier au biso to salaka to sana no bomoy yango bosenga na vraiment. Merci beaucoup. Merci. Nabino Sobalanzi ya bosolo na politique officielle sur terrain partout dans le monde biskana Sobolandi biso totaki bongo na commune ya Lemba esika matanga ya mama Solange Mindondo oyo avane ko sabongo théâtre oteko otika biso kasi programme ya bongo de kopesa malabi ete mokolo ya vendredi ne bakobimisa ndoto ya moyi kasi ba acteur congolais ba ibon ko senga na bakonzi ya mboka ete tango montayi na bomoyi azo sacrifier toute une vie na carrière de nous soit sali yango pona ko défendre culture ya mboka bo honorer bango tango ba na bomo et no bozela kaka ba kufa po boya ko tia misolo pona ko kunda bango. Merci na Fali Matoko azaki bongo na sima ya caméra tokutani bongo na sima na cadre ya bosolo na politique officielle sur terrain kotika malamu.